Grâce Mbisi na Chantal Bola eye kita kita. Grâce Mbisi na Chantal Bola Rando ezali kokende pe Rando ezali kokende kitoko o Rando ezwa nguya Rando ezwa mapamboli. Mbote ba papa ba mama bandeko mbote ba Rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka Rando na ba oyo balingaka Rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Grâce Mbisi azongiseli Chantal Bola. Na kanisa bino nyonso boyebi histoire ya Grâce Mbisi la sexy. Azongisaka bizongisela te. Aponaka bato oyo ye akopupula na Rando. Me akomi kozongisa na Chantal Bola. Eske Grâce Mbisi niveau eza ya kokita to Grâce Mbisi plan nini azali kosala. Chantal Bola yepe alobi bon to bandano Rando lelote po Chantal Bola c'est a pupula Grâce Mbisi. Grâce Mbisi azongisa te me a clasha moke na Chantal Bola. Mais sikoyo Grâce Mbisi atanga ki kombo ya Chantal Bola. Alobi Chantal Bola na tangi kombo na yo. En tout cas, ngatango na yo kibongo na sepeli na bini na lobi plananga ya Rando ezali servi. Oh Rando eloko na lela. Oh Rando ezwa gu. Rando ezwa mapamboli. Chantal Bola alalite abandi kosala ba video lokola mitraya donc aza ko popula yango aza penza ko beta yango donc eza ko kende na ndenge ya kosakana te. Na kanisa boyebi Chantal Bola ye tango apopulaka na masekiti parce que Chantal Bola azali la reine de Rando na ndenge ya solo. Bien sûr sentir na ye na 2021 eza na maboko Yami José la reine, mais kalate arobotola sentir na ye pambate Chantal Bola azali la reine de Rando incontournable. Mutumoko alekie na Rando azalite. Voire même Chantal Bola a yebite viruso bozali kobanga bino nyonso coronavirus. Ye ayebi yango même pas bisike zali. Ye ayebi ba coronavirus, ba coronios, ba kombo ebele o ya yebi. Mais corona ye ayebi yango te. Lokola bino boza kote mususu. Yepe aza kote mususu. En tout cas, akopopula kitoko. Azape kote ya. Asuki kaka wana te soki apopoli afuli moke apopoli afuli adimine pona kote ya Grâce Mbisi la sexy. Grâce Mbisi yepe bisika zawana banda asalaki video kaka moko azongisela Chantal Bola. Mais nanu azongisi lisusu te. Mais pourquoi? Parce que tout simplement Grâce Mbisi akoka kopopulate ndenge Chantal Bola populaka. Voire même akoka kopopulate ndenge bato mususu ba populaka. Parce que Grâce Mbisi côté kopopula en tout cas aza na maloba ya kosala 3 émissions te 4 te 5 na mutumoko. En tout cas soki ya sali yango yeba vraiment faut ko betele maboko mais eza presque impossible. Na kanisa mutali boso Grâce Mbisi a clashela oyo azalaki patron na Congo Mikili Yves Kabemba. Simanango na kanisa muto pupula Grâce Mbisi asakana na esprit ya Grâce Mbisi ezala Celestino asalele ba émission ya ndenge na ndenge. Simanango ba fanatique ba pupula pe ba chroniqueuse mususu to kota tina ba Rihanna Dominguez ba to ebele mais Grâce Mbisi azongisela kaka Celestino mais mukolo azongisela Celestino akoka même pas kosala 3 vidéos. Donc modèle ba popula na kokati elingi koloba Rando na Chantal Bola
Grâce Mbisi akokokate parce que Chantal Ibola ye azali reine, la reine ya rando, ya masekite, reconnue na batu nyonso basala rando, reconnue na be spectateur nyonso, reconnue pe nabi nemi oyo yaye. Yango bozali komona Josiane Mondele azali na posa ya kopusa na pene ya Grâce Mbisi bakoma associé na rando. Mais tilelo Josiane Mondele amonaka ndenge akoki kokoma pene ya Grâce Mbisi la sexité. Pona nini en tout cas na yebite. Or que Josiane Mondele na minute oyo vie sociale na ezali ya komata. Azali na musala na ye akoma kosala. Donc, aza na société na ye, akoma kosala, kosukolela batu, bilamba. Azali na musala na ye ya kitoko, aza na libala na ye na calme, aza na position moko ya vie sociale ya kitoko. Grâce Mbisi azali siko ya kokita, niveau azalaki. Eloko esalaki Grâce Mbisi akita, pino yoso boyebi, ezalaki maladi, ezalaki mokumba. Pe yango mutu ekitisaki ye. Parce que tango beauté ya Grâce Mbisi ekiti elakisi pe musala na ye ekiti na net, musala na ye ekiti na ba contact oyo azalaka nango biloko ebele ekita. Donc Grâce Mbisi aza ya kokita. Bien sûr mbongo aza na ye na mbongo na ye, mais azali ya kokita. Ye Josiane Mondele azali yakomata, mais anayebi tina abangaka te. En plus bango mibale bazali au moins neti bandeko. Pona nini baza bandeko? Parce que Josiane Mondele mama na ye azali congolais zairoise. Bazali pe ekolo moko na mama ya Grâce Mbisi. Mama ya Grâce Mbisi pe azali zairoise. Papa ya Josiane Mondele azali congolais ya Brazzaville. Donc lare sikoyo papa ya Grâce Mbisi azali papa ya Congo Brazzaville, mais aza mutu ya Ponto, ya Ponton, Ponte Noire. Donc elingi koloba Josiane Mondele azali 50% la zairoise, Grâce Mbisi la sexy a zappé 50% la zairoise. Bazali pe 50% congolaise. Ya Brazzaville, mosusu pas zali congolaise, ya Pondo, ya Pointe Noire. Donc, soki basangani nde na yebi ndenge kokende te. Mais avec Chantal Ibola, bokoki kosangana même 30, Chantal Ibola aza capable à écraser bino. Loba osala miracle ndenge mi José a salaki a beti Chantal Ibola kaka na 3 combats, a sali vidéo moko, a sali deuxième, a sali troisième, Chantal Ibola a kangami crampe, a sumbi na chassé. Yango wana a botolaki Chantal Ibola chassé te me a botolier sentir a tikeli Chantal Ibola chassé na ye ya nie avant de na yango ye akena sentir. Mais Chantal Ibola mutu moko te a koki ko gagner ye. Loba ezala miracle oyo mi José la reine de France a salaki. Mi José en tout cas na félicité yo na 2020 yo ndenge o nyati Chantal Ibola oyo mutu moko te akoka konyata ye. Azali koloba yango malamu, mutu moko te akoka konyata Chantal Ibola, la reine de rando, mama Sassou basaka na kanaiti akoki kokomisa poussière et loba ye moko asidi kutu et ko bebisona ba minute mais ye akoki ko binisa na se ya ba seconde limwe. Mais mi José en tout cas place wana na pesa openza balokumu ndenge obotolai sentir pe osumbise na chasse. Mais akobotola kaka titre yango parce que barando oyo abandi na Grâce Mbisi. En tout cas Grâce Mbisi na kanisa turoyo yende mutu akoki kosumba na chasse. Na sukisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.